ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Balandi ya émission na biso to bondela elongo na chaîne na biso na ABC One to pesi bino mbote bisika nyonso bozali na Afrika, na Europa, na Amerika, na Oceanie pe na Asia paye balanda kabiso bipai na bipai. Nzambe apambola yo oyo zuita ya kopesa biso litoi ya koyoka biso. Topamboli yo pona maloba oyo tolingi tosola lelo. Toye pona kosola na yo ke ane oyo eza ane ya conquête. Eza ane ya conquête pe tolobaki na 12 mois de l'année tokolobela mwana moko na moko ya Jacob. Poto ba ko comprendre comment tokokota na mois moko na moko. Tozwaki mois ya janvier, tolobelaki Ribin. Lelo tozo introduit mois ya février. Bongo tokolandisama na balosambo na mikolo oyo ezakoya. Totangi bongo na mokanda na Genèse chapitre nango 49e oto bandota ngo tango nyonso verset nango 4e. Je lis la parole de l'Éternel. Ah, je m'excuse, na bandango, na oui, verset nango 5. Alors, bien abisoboye, Siméon et Lévi, son frère, les glaives sont des instruments de violence dans l'air des mers. 6. Que mon âme n'entre pas dans l'air conseil secret, que ma gloire ne s'unisse pas à l'air assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et pour leur plaisir, ils ont enlevé de bœufs. Maudite soit leur colère, car elle a été violente, et leur fureur, car elle a été cruelle. Je les diviserai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Jacob abengaki bana ye alobi boya boyoka oyo ekoya na sima ya mikolo. Akomaki pene ya kokufa comme un père qui devait toujours bénir ses enfants. Il appela ses fils. Moi, na liboso Ribin alobelie. Et comme il a tourné à Siméon, Siméon oza mwana ya mibale. Tata asangisi maloba pona mwana ya mibale na mwana misato. Alobi liloba moko. Alobi Siméon na Lévi. Baza na glaive ya violence. Bana maloba violence, bana kanda, baza batu oyo, basalaki mabe, c'est-à-dire mabe ni basalaki ndeko na ngai. Jacob azalaki na bana 12, moko a mwasi, comme on a dit Dina, azali lokwa 13e. C'est-à-dire Dina tangu Jacob azotambola, bakomaki na Shishem, et prince ya Shishem alingaki Dina akendaki a violer ye. Oh, soki ba violer mwana Israël ba déshonorer ye ezalaka lisu malamu te. Boko se souvenir pe na bana ya David makambo Absalom asalaka. Alors sikoyo tangu bana ya Jacob apprendre que ba déshonorer leki na bango. Et loko ezaki interdit na kati ya Israël. Balobi non, 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 toko tika boete. Siméon na Lévi. Nanara madame. Siméon na Lévi batomboki na ndenge ya kosakana te. Tata na bango bake bayokana
na prince ya Shichem na roi Amor bana wana baboyi batomboki lokola circoncision ezalaka likambo ya Israël bakenda bacirconcisa bana mibali nyonso na Shichem baboma bango après avoir les circoncis. Jacob ayoki maloba wana abomba yango na mutema. Le jour de sa bénédiction pour ses enfants, il appela ses fils. Au lieu de les bénir, azumwa ne amibale Siméon, abandi kolakela yemabe. À cause ya kanda na yo, o kokota na amina nge kokota na kanda na yote. Alobi na ko diviser yo. Bien aimé, naye ko introduit au mois de février. Oh, moi na mi balé Jacob comme on est Siméon. Moi moko mukuse meza makambo ebele. Moi en février batu bachi ango kate. Soto zui ango na Siméon. Oko comprendre les amours mo ke pesa batu kanda. Ata l'état moi en février pesa ke kanda. Pour comprendre déjà que soit comme à partir de le 22, il faut ensemble bon pour le 25 à foutre batu. Comment moi ça mouké? Moi en février pesa batu kanda ta locataire. À comprendre to comme il le premier dans 28 jours na foutre à l'issue mout. Moi il y a février ça moi il y a provocation. Oh yéranda ka mutu tout colérique. Muta comme ka violent. Muta linga suko sentir batute. Na mois de février, désordre, le diable profitant na maloba Jacob aloba kalikola mwana e akotisa yango na février. Bien-aimé dans le Seigneur. Na zo biso ko mwana nzambe. Bible zo ba na biso boy. Ne vous vengez pas vous-même. Ne vous laissez pas agir par votre colère. Parce que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Un enfant de Dieu agissaka jamais sous les effets ya kanda. Un enfant de Dieu aboyaka jamais likambu sous les effets ya kanda. La colère ne nous amène jamais à la bénédiction. La colère ne nous amènera pas au royaume de Dieu. La colère nous amènera en enfer. La colère nous amènera dans la malédiction de Dieu. Car il n'y a personne, Moïse, à cause de Kanda Yokana Ebisayo, Nzamba Lobina Lobana Rocher, Ebimisamai, Ponabana Israël, Moïse, amonaki ye mutakanda, ye mutali kukuma, ye mutuakanda, Moïse akamata nzete abeta. Moïse était le premier à frapper le Seigneur Jésus-Christ, qui est le rocher. La pierre qu'on a rejetée par les bâtisseurs était devenue la principale de l'angle. Moïse, après avoir kobeta fimbu, Nzamba lobine Moïse voit Kana, mais au kokotate. Au kokotate, parce que dans le bas qui loba yo beti. À cause ya kanda na yondeko, au komona bolamu, musika, mais yo kopesa onka mbote, au kotate. La colère, c'est le diable. Kande me makabatu la malamute. Février, et memelo kanda. Pozo comprendre. Ah, bana bazo bengana na classe. Surtout makambo eleka ki na Congo, élection ti bana bazo ngi classe reta. Bazo bengana. Un pays me yesu makas. Mais, kotika te kande dominé. Caïn Abel, c'était quoi? C'était la colère. Nzamba sepeli na offrande. Ya Abel, Caïn yoki kanda. Mais Nzamba lobi na pourquoi oza irrité bona mutema nao. Soki oko dominer makambo eza malamu. Mais me kande te na mutema nao. À cause ya kanda abomande konae. À cause ya kanda mabala bonye zokufa. Oh yo bitenga zaka na kanda na linga te baloba nanga a yo linga te baloba no a mais buzoba ni de osa obanga nzambe te we bitenga na linga boete bien aimé yo kana ebisayo la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse.
Un homme sage. Un homme devient sage quand il craint Dieu. Oh, Mouto Yazana Kanda Makas a préparé Karouni Nae. Yango comprend le diable à Yebayo. Yozano Moutakanda. Au monde Yozana Kandat. Moi, ça va tout bien, Zaten. Yango na cause Kanda na yo. Ozo décision na cause za sumutute. Ngai kingani. Na makambo ya salangai. En tout cas, Mama Diakonesse Simoko l'église. Babeti moi nae. Alobina keno église. Loko na Diakonesse là si c'est l'église. Tant ou prière ici là. Alobi bino bozo sakana ngai. Abimisa trouble. Dis-moi un peu nzamba yokai. La colère. Ils ont empêché tout le monde la présence en Nzamba. Siméon, à cause de Kanda naye, arrête la bénédiction, papa. Tu peux rater la bénédiction. Tu peux passer et ne pas palper ta bénédiction à cause de ta colère. Tel est le Kanda memela. Et là, balongate. Olingolo on la bajana musala. Pour m'arranger simbate. Et là on y Kanda. Et ça Kanda. Olingi makambo yake libosote. Ozomona musala yake libosote. Yosho siliki. Mama Chantala yao février eza moya Kanda. Motema ne sima epa nzambe e biso yake liboso. Ba mabale belé zokufa à cause de Kanda. Patience ezate. Tokoma ba impatient. Tozo patienter lisute. Mutu Kanda elekie. Ozobeta mwana Kanda. Na mwana mutabeti mwana Kanda bambie libanga. Mwana liso toboka tilelo. A cause ya Kanda. Est-ce que mwana no taendeli? Au monde ofinga kabana. Webi ke biso a cause ya Kanda to lakela bana biso mabe. Tango zoba na mwana Kanda okufa ta okufa. Mwana bimia sala accident. Nous maudissons nos enfants à cause de Kanda. C'est le mois de février. C'est Siméon. Mais toi tu n'es pas Siméon. Longo la Kanda la 4 là. Ça les change. Quand ça bolingo la 4 là. Je suis venu aujourd'hui. Il y a quoi introduit moi en février. Pour qu'on y ait bisao. Longo la Kanda. ABC1. Et c'est Sika Kandate. L'église. Et c'est Sika Kandate. Ah. Bon, c'est l'église et c'est réalité. Le bitoro sala. N'a pas réalité aux autres cas. Bien aimé. Yo agis ça kana Kanda. Yo agis ça kana Kanda makasi. Oye ba tutu ba benga yo. Ba yebio ke yo za muta Kanda makasi. Mais yo kana bisao. Pour ni Kanda de longo la kufate. Pour ni Kanda de longo la maladie. Pour ni Kanda de longo la bampiakate. Pour comprendre que Kanda de longo na lifelo. Ce qui remet à demain trouve le malheur en chemin. Na yeko yebisayo ko introduit mois ya février pour no yebiso et lobby nazo bana nos prières ya mois ya février. Yango na yeko yebisayo. Que Siméon à cause ya méchanceté na yo azanga ki bénédiction tata. Mais toi, tu ne peux pas rater ta bénédiction. Parce que Jésus t'aime. Il m'a envoyé afin que tu puisses comprendre que ta colère ne changera jamais ta situation. Si tu agis bien, tu relèveras ton figuier. Et tu verras la bénédiction de Dieu, elle est là. Tangu le diable atinda ko silika. Alingaka comme on a lipamboli anzambete. Eh bien, mais je t'invite. Je t'invite. À ne jamais céder na Kanda. Toi, Jésus t'aime encore. Je suis un simple ouvrier de Dieu. Je viens pour te l'annoncer. Que le mois de février est un mois où il y a un danger permanent. Et diable a tché Kanda. Tikanzambe, a pambola yobi sika ozali. Le lezaki introduction. Lobina kobanda prière na yo. Naza na série ya ba prière au semaine oyo ya mois de février. Nzambe na pamboli po zankolo. Tu as mis dans mon cœur maloba oyo pour toi introduire mois en février. De quoi zola nangai comme on a kandate. De quoi zola nangai comme on a kandate. Mais de quoi zola nangai comme on a chantala yao. Ye azali douceur. Tika comme on a eu pambola maliko na nyon sonzam. To béni yo poza papa. Malobo eza bénédiction na kat na vie na biso na kombo na Yesu. Toyeba ke mois en février eza mois où le diable a présenté Kanda makasi pour eza mukuse na kombo na Yesu to bonde libo. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Papa osez l'homme sage. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao.
ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.